Chers collègues, camarades, congolaises, congolais, je suis votre frère, pasteur Francis Lola. Naye nanzela vidéo oyo komeka mwa kokolisa mayele comment tokosa ba revendication bien sûr républicaine pe démocratique. Namoni ndenge nini ba mindele basali de sorte que ba mema Poutine na kati ya table ya négociation. Tomoni ndenge nini basali ba boycott voire même ba bloc ba russe ou eza normal bateka normal ba pexi batu ba sombango mutu azo somba bloc ba russe soka za na kati ya Union européenne a la sanctionner. Tozomona ba moyen démocratique au bako bloquer pays moko boye oke a se soulever contre pays mususu selon bango ke bazana raison ya kosala ngo. Ben terrain nyoso ya ba russe place ezali bazo bloquer ngo. Voire même ba aluminium biloko nyoso esala ka ba pareil ou ba russe ba kozala besoin nango ba bloquer ngo. Pourquoi? Parce que balingi ba faire plier Russie na oyazo sa na l'Ukraine. Ngana na ba congolais boye. Marche toujours ça les a bien. Na peki sangote. Mais manière mon père faire plier bateau sur baza nguna Congo pour ne pas citer leur nom. La sagesse oblige. Ce communique intérêt moko eza quelque part. Ba vion na bango. Komata te. Kosomba bien na ba gens ba vion na bango te. Côté nous intérêt na bango c'est net na monende komobo ya canal pisa boy tobo ya ngotolo bakana malobate. Slogan mo ben air moko mangeons congolais, achetons congolais, vivons congolais. Ceux qui to sali en côté bako bouger te. Certes ceux qui na ambassade ko kende na ba marche, ils appellent ba moyen. Mais ba moyen musu pas replier ba on les ba mon ba intérêt da ba commis en danger. Congolais nyo se sika zali. Et loko nyo surtout o yezali qu'il y a intérêt à Batouana, occidentaux, Batou na kata complicité. To somba ngote na mbongo na biso. Transfert to rosala te, boki no sala pas ba congolais. Même na l'église na biso ro décider pe que to te ali na français te. Donc to comme apena ke bateau ke to eloko nyo so na to kabila le père l'air aki to mona mamba salaki. To moni Mobutu l'air akendaki ko senga meda soso pa ba chinois. Recours à l'authenticité to mona kiango a changé complètement tout. Biso génération to vona kati diaspora. To kosa la force. Kotinda sumbongo pa la bangote. Na we senyo tika. Et là on est en intérêt en place intérêt ba ki ba congolais ba bungi na circuit. Na Congo peut te passer message et aux ala malam. Et ça peut moyen mo peut avoir revendication. Ba na biso tout le monde ça ba marche. C'est bien. Et là on est ezali au restaurant ba on kendete. Ba mon amna ki ba congolais ba ka place on ba zo ali souter ba poser question. Congolais tout venant à ta communauté. Nana pe sabino moi maele mo ba juif ne bazalia. Pombongo ekoma pa mutekolo mususu. Juif akendaka na kasher, akendaka na hôpital na bango, aza na avocat na ye, banquier kaka aza juif, n'école na bango, l'église na bango. Donc avant mbongo ebima na maboko ya juif comme pas mwana musalo apamusaka ndako na suka. Mais yo mbongo na yo congolais, ozoko no pesa ngo étranger. Même bon, on a honte de faire plier ou faire souffrir. Nazote un message à NT. Mais à un moment donné, il faut savoir prendre ce qu'on appelle la prise de conscience. Ce que mon moutou, quoi, papa qui m'bang, à l'attaki, bilamba, quoi, absolument souka, à l'atima puta. Et ça, message. Li puto batongi na terre à mon l'été, ne lamba na dikolo, ça, message. So mon mobutu, à l'attaki à bakos. Et ça, message. Je pense que il y a utilisé un moyen surtout où il est possible ils sont en faveur na biso pour tomber ma bonne table de négociation tout ça là. Merci Nzamba Pambolabino. C'était votre humble serviteur le passé Francis là. L'air est grave. L'air a décision en haut. L'air y a autant la que l'on te là-bas na biso en haut. Pasteur Toboyi aux hôtels à la église sans que le beladi Kambu ya Congo. Donc chaque culte, il faut te rappeler que Mboka n'a pas passé. Chaque culte na lobi. Na libon de l'homme na Congo nyoso afukami avant senga mukanda ndako kanisa na Mboka. Sika Nzamba Pambolabino. Merci.